Donc ozala na kamba to ko kende kamba to ko sala musala ezalaka publicité te. Pour ezana misala ezo continuer makasi na nzela nesika wana. Bato ba ke ko célébrer ezape mabe te. Mais bato yo bakangami na kimbango nde mutu tuza important. Comprendre? Fete yaka ba inviter bakenda. Mais bakolo ndako batigala. Olingo mabele ezali bato bele bazana ba association awa. Mais ngai naza pilote ya makanisi o nga naza nango pona na jeune na ville ya Kinshasa. Et ko sala na 24 communes, na kati ya 24 communes to sala na ba cellule, allez toyebi ndenge ni to sunga ba jeune oyo bakoya ko s'enregistrer, ba jeune o bakoya pona ko pesa bango misala. Congolais ba ministre mingi ba kambi mingi mboka na mso ba nyati pe mabela kamba to bite zaka pona ko plaire chef de l'état surtout que gouvernement et ko bima ba accompagner est-ce que ba kependa na bosolo yo pe o mibengaka moto ya kimbangu to monta présence na kuna kamba te parce que ba croyant kimbangi c'est nyonso penda bazali ko séjourner kuna na kamba. Matondi mingi vous avez partout dans le monde entier à travers www.congolesanga télévision topesi bino mbote baiki bozomi penza partout mokolela mo lelo penza to ko sola penza na matali politique mboka na biso Congo actualité politique to solango na moko ba combattant mwana mboka Koko Matone Kimbangu na epenza to solola matali mboka Congo surtout matali gouvernement centenaire ya Kimbangu surtout que ye pas moko oyo alobelaka ba valeur ya papa Simo Kimbangu na kidja ko pesa mbote na Matone Kimbangu mbote mama Jiro santé muke oui moi mboka Koko Matone ozali moko ya ba congolais au penza baza mikila poto na Londres ici est déjà na Congo et aux première fois na auto ça l'émission depuis oye awa mais quand on kosa na état de lia mboka Congo moni Congo ndenge nezali ko marcher ou bien ndenge bondo yo kango kana poto Congo salité pasi bat ba ko souffrir na boye ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi azali moko ya bino ba diaspora mais quand on kosa na nous compte rendu mboka et ko tambola lengeni Matondo, rapidement, en bref, mboka yo marché te. Et là au moins de tambonante. Parce que libulu ou bien mabele ga mingi tiko tondi sa libulu wana pe ko banda ko tunga. Eza mukuwa. Donc tous à niveau. Rien ne marche, rien ne va. Marche pas piste des solutions ni boro pesa moi mboka fati surtout et pas à diaspora et bindenge nini mikila poto des conditions de vie ezalaka pourquoi pas ko même on peut na mboka na Congo pas piste des solutions ni boro ko pesa parce que le baké 2 ans yango rien ne marche leur monte zo marché na mboka Congo Matondo biso to loba tango to bandaki to loba yike bato ba bundela ki changement bazali donc bato wana nde mutu baza bactère bato wana nde mutu bakoya na piste de solution mais bato basali mabe na mboka bango te mutu bako changer mboka bato babundela mboka c'est-à-dire ba diaspora ba combattant super na Congo diaspora nyonso to azaka combattant te diaspora nyonso azaka résistant te diaspora nyonso azaka patriote te nyonso wana fo bosalaka yango vous comprenez donc ba diaspora oyo babundaki oyo baza ba patriote oyo baza ba révolutionnaire bazali baza ba acteur baza pe belé oyo bakoki kosala mosala na mboko oyo pona komema mboko na direction mo songolo
Koko Matone na kati yo penda te na réponse ndoko pesa tout monde qui peut chef de l'état na ko kambade mboka na bandeli ay ki pe na ba diaspora ebele atia bango ba conseiller ba songolo pakala o ba uteki ba mboka ebele ba Belgique ba Londres ba France kasi to moni ba salelo ka malonga te ba msu ba yibi ba komla makango ebele makamba malonga te donc ole ba me ma vision na bango ba uteki na depuis poto ba bongisa mboka to moni mingi ba salelo côté ambiance na ambiance kolia mbongo. Comment c'est fait que vous avez des diaspora, des combattants, des résistants, des bundek? Matondo. Mais quand vous allez conseiller, attends, la poste, il y a décision. Conseiller infrastructure, azali, à santé, azali, ou qui tape un terrain, il s'allie, qui a mis le dossier d'un ministre à santé, tout le ministre. Les gens n'ont kambi nango, ya opé saka toli. Toli on est go dans ma beto malamu. Les autres c'est la bino ndenge bokosa la litoli wana likabo wana. Au conseil azana. Conseil azana décision te. Makanisi na ye go za la malamu to mabe. Mais bino batu bokozwa yango boye ba ko analyser yango pour ne comment effective. Comprendre. Conseil azana décision te. Ba conseiller ndé ba conseiller chef de l'état. Ba on décision ba non. Ba opesa ka toli. Soko mabe to pesa ngo pa chef de l'état. Soko malamu to pesa ngo pa chef de l'état. Yende mtu azala na capacité ya kozwa makanisi oyo ya malamu po akamba na mboka. Eza mambo ba conseiller te. Comprendre? Donc ndenge na mboka ba kamba ngo pe na ndenge na mboka etambolaka. Yanga tolobi na bolingo mabe tolobi changement et salamaka na mayele intelligence. Vous comprenez na buania na sagesse oyo ko sala mapo na mboka na biso. Lelo yeli bayimboka bolingwa mabele lobi ko bongo na parti politique te ou bien plateforme moko ko kota la musu na IDPS ko kota na FCC pour lobi pe pour luka moi poste ou lia pembon Matondo makanisi wana mabende to nga to longwa na congolais bozo kanisa ke mboko yo changement za magie to po changement ça ma faut ça makana mosolo. Vous comprenez? Il y a un monde qui a tant de ça, bino be mission, bon monde a fait ça, bino mosolo te. Ça déjà changement na côté na mitu na bino. Toza na mosolo a fait ça bino te. Mais toi na kaka énergie a kotia na tumba po na Congo. Donc tozo linga eloko wana e côté na mitu ya bino surtout ba imboka ba Congo mani boko ma oyeba ke non changement na biso d'abord biso. Faut to bongo la makanisi na biso ya salele musala ya mboka na biso to linga pe na mboka na biso ya solo. Vous comprenez? Tout le monde a besoin de changement effectif. Oui, Koko Matone Kimbangu, to kene penza, yozali moko penza, o lobernatina ya prophète Kimbangu, azaki premier prophète noir, ata na mboka na Congo, na mikila poto, Kimbangu asala penza, ba miracle ebele. Lelo mokolo ya le 6 avril, les aki bongo centenaire depuis prophète Kimbangu asaki penda église ya Kimbangiste, to mona ki bato ebele ba ke na kamba, chef de l'état pa kenda ki na kamba, kasi a déclaré mokolo il y a le 6 avril comme férié. Oyamba qui prend décision chef de l'état lolenge nini ko déclarer mokolo ya le 6 avril au Kimbangu bandaki église Kimbangiste comme férié Congo mobimba lebe tandinyo samboka et kozala férié. Matondo rapidement pour na kosenga mokolo ya le 6 comme férié pour na biso ya une bonne chose. Ya mabete to tombeli papa Mokambi to mokonzi mboka matondi mingi na ndenge a proposé le ko na parlement pe na Sénat na kanisa pe ko leka pour na mboka na biso et tombola Fumu Kimbangu et reconnaître Fumu Kimbangu na misala so salaki pour na Congo pe baindo en général. Kasi pour na baimboka o ba na ngamba politique na o basali pour na mokolo le 6 na lingité ezala slogan na lingité ezala logo la théâtre mais to lingi ndenge ba niati terre sainte ndenge ba komaki pa ya Fumu Kimbangu azali oyo biso to benga nzambe pour azana bon nzambe azana divinité kati na ye bakoka kolinga mboka balinga mabele na bosolo na makieleka nde to lobaka pe basale la peuple congolais na bosolo pe na makieleka mwana loko leki malamu mingi ezala teke ezala ba théorie ezala ba kende kaka pona
visibilité bamona bango peut-être mokonzi aza kuna azalaki kuna baniza tete balinga mbela peuple congolais balinga mbela ministre mingi bakambi mingi mboka na biso banyati pe mabela kamba toyebi te ezaka mpona koplaire chef de l'état surtout que gouvernement ekobima baaccompagner est ce que bakependa na bosolo yo mpe omibengaka moto ya kimbangu tomoni ta présence na kuna kamba te parce que bacroyant kimbangise nyonso mpenza bazali koséjourne kuna na kamba matondo kozala na kamba to kokende kamba to kosala mosala ezalaka publicité te po eza na misala ezo continue makasi na nzela na esika wana bato bake kocelebre eza mpe mabe te mais bato oyo bakangami na kimbangu nde mutu toza important comprendre fete eyaka bainvité bakenda mais bakolo ndako batikala donc biso toyali kaka comprendre ntango mosusu bato ebele balingaki bakende ntango mosusu na kozanga motuka akete olobi yo moko ntango mosusu na kozanga motuka akei te na kozanga mbongo essence akei te na kozanga mwa ndakala kolia na nzela ezangi ye ozanga bakokoso bayike ezali ya mike ezangaki ntango mosusu bato yanga bomoni bango te mais ntango mosusu baza de cœur na makambo nyonso ndenge elekaki lobi ndenge batikali boye ntango mosusu lobi mpe lobi kuna bakokende comprendre eza te kaka bato bino omonaki na visibilité nde bango moto basimbi makambo ya mvuluzi na maboko to basimbi yango na mitema non. Oui, matone kimbangu to kependa na matali ville province à Kinshasa lelo penza Kinshasa na biso insécurité tondi makasi kulune makasi surtout soki ndenge tozana biso na courante au moins la partie déjà 19h 18h ba roboto lo saki ba ko yo posa ki victime plusieurs fois ba roboto lo saki ba ko yiba mbongo bakati kasi lelo gouverneur à ville à Kinshasa azu penda likanisi ya kotinda ba kuluna nyonso na kanya makasi si pour te ba yekola pe ba métier lobby bazaki inutile na mboka na biso Kongo ba koma pe utile na société kasi mingi ba loba likanisi yango ezali penda mabe mingi ezali te kaka ya kosisa kuluna na ebite yo likanisi oyo ya gouverneur azu penda ya komema bakuluna na kanye makasi est-ce que ezali likanisi moko ya malamu ya kosisa insécurité na ville province à Kinshasa matondo makanisi ezalaka malbete hein problème on a lingana loba respect le gouv respect vraiment le chapeau bas mais makanisi ezalaka mabete continuation ya esaleli mpona koachieve nde moto ezalaka problème d'accord mais mpona gouverneur ntango mosusu na kosenga likutani mpe kokolisa makanisi koma koencadrer le jeune na ville à Kinshasa. Non, ngai na omema na kanya makasi c'était. Na lobby ke kokutani, bokutani nanga na gouverneur de la ville o na osenga na ozala pe tamsunga mokote na ozala lisanga ya bandeko belé tout songa na diaspora o diaspora réintégré au Congo ezali. Comprendre bolingo mabele ezali bato belé bazana ba association awa. Mais ngai naza pilote ya makanisi o nga naza nango pona na jeune na ville à Kinshasa. Et kosalama na 24 communes, na kati ya 24 communes to kosanga na ba cellule, allez toyebi ndenge ni to sunga ba jeune oyo bakoya ko s'enregistrer, ba jeune o bakoya pona kopesa bango misala, pona kopesa bango makambo basala, pona kolakisa bango kokoma, kolakisa bango tanga à partir ya bolingo mabele bi na fondation na nga o na zanga nango Izramate ko sunga vraiment gouverneur de la ville pour la ville comme tranquille nakati ote ko komatone to mona pe likanisi oyo zui moko pe ba diaspora comme le député moi mboka Jean-Marie Lukulasi yepa yaki na ko sisa bakuluna ko pesa bango ba métier ko sala mais to mona ki elonga ki ka kuluna na ville à Kinshasa kasi po honorable honorable Jean-Marie Lukulasi félicitations chapeau bas courage na musala salaki pour na ko aider ville à Kinshasa ba action wana o Jean-Marie Lukulasi asalaki honorable soki batu basali yango bakomi 1000 omote komi bien ozo ba ye moko na ville à Kinshasa ozo mo ateka kokate malgré toi salaki yo mo lo bien ka kokite po za ye biso betan to sala na biteke na sala ka ngamoko batu fo babima ebele to sala yango ensemble
pour to ko longa yango ko sangsa makanisi ko sangsa mayele pona to longa yango soka mutu moko atanga mona ko kate bazali ba honorable Pacho Panda ba John Yabusele Fondao ba tout ebele bazali ozo comprendre soki to sangisi makanisi ne to ko sala to yeba ko encadrer le jeune o ba ko yaka ko s'enregistrer yo lingini o tenga na linga mécanique to komi kombo yo lingini o tenga linga débosselage to komi kongo yo lingini o tenga na linga na sala informatique to komi kombo yo lingini o tenga na linga na sala bilanga mutu na mutu to ko orienter na domaine o ya lingi na sikani na ba kokosoni azanango to orienter nango ale mbala moko bango pe ba koma ba ambassadeur ko décourager batu na misala o ba osala ya mabe na banzela vous comprenez talaka ba ndeko so ba pusa ba moto ba wewa ba uti ba mbujimai ba kananga ba isiro ba buta ba ye awana Kinshasa basana ba bisika olala te a pusa wewa ma olala libanda yanga yo tinda baona ki muyibi so ba ko proposer muyibi ya makambo wana a d'accord parce que il se retrouve pas vous comprenez donc yangwana to senga na son excellence gouverneur de la ville ajo makanisi obiso to zanango posa ba bengisa biso to vanda to solola to yeba ko bongisa ko canaliser banzela pona ki banditisme eza na ciel ouvert na ville ya Kinshasa et ko zala to éradiquer yango. Oui, Koko Matone, tout qui est pendant la matali gouvernement au Sengela Kikobima, depuis Premier ministre à Ponama qui est chef de l'État et qui est déjà un mois, na quelques jours, qui nous le gouvernement et Kobimate, balobi blocage, ils allaient par-ci, par-là, lobi zaki katumbi, bandé ko bloqué parce que zaki na besoin de poste belé, il y a un député belé na katia union sacrée, les lo balobi INC à Cameroun, ndé ba komi bloqué parce que ba pesi ba poste à malongate, n'habite ba politicien na biso ya mboka bazaka na besoin intérêt na bango na ba famille na bango et non intérêt à peuple yango kino lelo gouvernement e ko umela oko lobani na likambo etali gouvernement ya mboka na msoko matondo yana motuna to tunaka mikolonio soto peuple ozo ba peuple nini peuple amorphe peuple aza non informé peuple aza non averti yona tende to benga peuple peuple oyo azali informé ou azali formé ou azali éduqué ye wana nde to benga peuple ou aza prêt ya koyeba ko luka changement na ye ko bongola et vandeli na ye bo moyi na ye na kati ya mboka na ye vous comprenez ba parti politique ya mboko ya ngamo biso to sala na ba mouvement to sala na ba parti politique nous avons plus de 850 partis politiques na Congo awawa yo mo bakisi yo mo lobi. Donc, balingi peuple te, bakanta peuple te. Balingi pe mboka te. Po batala ga intérêt ba parti politique na bango, na ya bango ba membre ya ba parti politique wala. Tango bazo zela yango toujours presque 70 jours awa gouvernement zati. Makambo so bloqué, makambo so stationné. Est-ce que c'est normal? Bon, mokonza mboka ko ba décision te. Yango wana na bi mokonza mboka ngai ponanga, mokonza mboka faut tango nyo so da invoquer esprit ya maréchal Mobutu. Faut tant on soit évoquer l'esprit à musée. Mais sur la mi-balé. Peut-être on est tout fait évoquer l'esprit nanga. Atiango na misala katina ye. Ba des ordres nous surtout aux hommes. Musée mingi balbaka pe musée zaki naïf. Te mutazaka 24 heures naïveté. Mutazaka 365 jours zobate. Comprendre? Stratégie à mutu. Mutu msupe so comprendre auto bengo pe bazoba biso yote tozana kisasa lelo hein o landa ba réseaux sociaux o yebi boni tozo fingama boni tozo critiquer po stratégie nanga et salé nanga ka ngamu na yebi yango ka ngamu na komi yango ngamu na osalela batu mususu ba yebite tozaka bazoba te vous comprenez mais sauf ka ki na ozazoba mikonyo sote so na zazoba na olona ndunda tant mususu na olamba na ebolamba vous comprenez so na zoba na opakola couleur tant mususu na ebomi ma voiture vous comprenez so na zoba na domaine moko X tant mususu na domaine Y na yebia donc yango wana to mitungisa mate pona. Oui, batone kimbango to ko busa so moke na suka émission na biso to le Bernano matali liwa ya papa Honoré Ngwanda mikolo ki to moni ba vidéo bimi balobi
bakundi déjà tous meki ko sa moi discussion na baninga mso bapandisa ngo babingwanda bakunda déjà bamso babio baso cotiser mbongo pote bakunda ngwanda moto azaki père ya résistance oyo pe omibenga koza résistant moto abande ko loba pe na tina ya occupation rwandaise na mboka Congo les pays occupés les lois qui est-ce que bon continue toujours résistance ango bon continue toujours ko telemela occupation a ngwanda za na ba onyo so ba contacter Bolingo Mabele onyo so ko pe azala membre ya Bolingo Mabele ko pesa numéro contact pour na batonyo so bali ko sa derrière na kati ya Bolingo Matondo merci na opportunité pesi biso Bolingo Mabele pour na téléphone nango ezali 00 243 99 20 95 933 00 243 99 20 95 933 to email nango ezali bolingomabele@gmail.com. Donc c'est numéro à Londres na monyo eno pour la libérer. Tes numéros à Londres Pour 4 mois déjà. Mon père nous sera qui a la zonga mais sauf que n'a pas ngai. Donc ndenge toze pa na biso mboka elengi bino boyebi elengi nango boyebi ga elengi nango elengi lo baki mboka ezanga mai mais batu ba mesana ngande lo tiliki za raté courir za raté batu mesana nzela kutu ko lobate kolia eza pasi ya kosakana te mais batu ba mesana bon okade ngula kapela donc ata pour so mangula ngo 12 000 le kilo. Donc, mon belé, mais pas mon normal. On comprend? Donc, Congolais qui nous est moi comme ça, donc pas si. À messer dans la promotion. C'est comme tout ça. La personne est bien bonne. Donc, balinga bon. Donc, yangwana to sunga, to si joindre, to kota na Bolingo Mabele pour toujours moi vision, toujours éducation, toujours formation, toujours information pour notre peuple congolais, peuple congolais. Matondi mingi tomonani na mikolo ezali koya.